Oza comédien oui. Kitambo ba musicien ba musicien ba ali ba sele tant ozo tanga sele kibinda. Ba Billy Sente. Ozo comprendre. Ba ça la fierté ya Kitambo. Collégité. Alors biso siko toza bongo tolaka na bato mitwe salaka bien. Yoka na talisa yo. Yoka na talisa yo. Yoka na talisa yo. Utayo na posa na loba makambo eza tala. Kozongisanga na ba pleur on a télé. Ita ko ya tika famille Charlie. Solo na masolo to solo la. Yo za trop na comprendre te. Yo bitaka mutakunda magaza na famille. Te nga na tangi kombo makoyo zo tanga te. Nga na tangi kombo ya bato na tangi selon sentiment na nga pe na relation na nga na za nango. Mitolité misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boye bake eyena idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kobela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela. Mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolité misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga santé c'est gagné tala na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate Nathalie so déjà que non na sepelaka na fali pour partir lelo aza reconnaissant dilaso ya kanana anyatanga enveloppe na nga ya bien fali ko na obeta lisolo vrai bamisicien baza ebele na Kitambo oyo batala ezali pa osala babulo na bango kitoko mpe barespect na bango bana succès loko héritier te banaki bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na bakondition ya kitoko mpe elengi tala esika ya kovanda yango oyo Flat Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye eza likambo te kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoya kaka na bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24 heures sur 24. Minda pelelele. Soki courant ekei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke. Courant ekendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate. Mai pepele nyama. Ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali po soki mai kaka kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te. Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune Bandalungwa référence Église Mangembo. Na Flat Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film. Ndenge moko pena ndeko no pena na posa kaka fali pas za mtaka nkintelo na lingaka ye tolola ya momoni yo soka place babino geno wala sona ngina pointe mambe kizo katanga malamu Brigade ko betelo banzembo rambo ti obi o confirm to ye matonde mais azana sise ndenge moko Brigade Sarabati ko kende bu obi oyo elani wera maison mère omeka bato yo okomotanga siko zaka bato kaka geno bazalaka na barankini Brigade Sarabati la force qui écrase Personne m'a conduit, au monde quel bien. Ailleurs, il y a
Fali bato oyelaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? Gideline Mokonzi. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta konde ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo, pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit. Merci beaucoup mbote mingi na bino nyonso esika bozwa mine États-Unis na France na Canada esika bozali na Londres esika na moni Desh d'Eric Amani motema ser na biso Marie Claire Yanganda na Londres esika bozali Angèle Moswali Makizembe na Londres esika bozali Coco Arafat ya na ngai na pesio mbote esika bozali ya Beya Makizembe na pesio mbote mama na nga bébé Makizembe na pesi bino mbote émission na bino ngo émission bolingaka Prince ya Weli émission o ya ba actualité émission o na lobaki pona ba comédien pona ba théâtre esika na bino ya ngo ya kolobela ya kopesa ba message na bino esika yo lingi préparer nini yo so préparer nini yo lingi loba po ba yo kayo talaka filmo na filmo Ken Piana Makizembe alobi petit na nga grand pays na pesio makambo ngoyo yango moni lelo toye po actualité eza koyina mabe actualité eza koyinda mabe na kati ya Kisasa. On comprend. Eza koyinda mabe makambo eza vraiment koyinda biso nyonso na bino toyebi makambo eleka na kati ya Kisasa. Lelo toyamba nani? Lelo toyamba moko ya bandeko na biso ya théâtre oyo alobaka vraiment trop te na internet mais alekaka na ye alobaka na ye biso toyebi mon major Robert Kaskito. Robert Kaskito, artiste monene na kati ya Congo oyo asepelisaka biso aya na ndenge na ye. Papa Robert, bonjour. Bonjour. Vraiment na zane sengo makasi ya koyamba yo lelo poto solana yo makambo ebele pamba te yo zali oyo aza ya kitambo ozali oyo lelo basali force na sima ya kolonga ya bato ebele na Chic Choc Loyenge botikala wana tokosolola yango vina artistique na yo mais tozo bandana no na makambo etali musique po ozalaka trop pembe na ba musicien okomona na kitambo na mbondo zali na kibindo mona naka na baswedo mona naka na mona rayo pe ndeko na ofali kombo na ye na munoko na we ezanga te burompela kombo na ona munoko na yo ezanga te ezaka dire quoi. Merci na question. Ba kombo tangi vraiment za yango biso to banda ko soutenir musique lelo te tango ke déjà burompela biso na kitambo to la na orchestre moko Vexas Musica ba membre comité ya Vexas Musica de là au burompela zalaki na kati orchestre azaki ye moko te alaki na grand frère na ye oya landa maître Yoka bango ba fondateur à Masolo donc bampangi quoi
biso to ça c'est on à l'époque bani photo cha balar na biso ba cotisation banini de façon que répéter les cabines pour na ba transport ba musicien ermo magamba ba ndenge ba ndule ba guerre ba commune ba bandal ba nani biso photo toucher na ndenge ba ndule betama tam sundule mo betama kuna biso photo solo la de façon que orchestre beta et là ba kina ba Séguin Séguin Maniata le salut en passant Blaise à l'époque vrai nom na on les Blaise. Vous comprenez, il y a une carte avec ça, musique, biso ba membre comité. Tant que déjà qui binda, tout ça toujours ba membre la carte qui binda. Qui binda ça, orchestre moi qui a mené ya ba jeune talent quoi. Anenga kitambo. Alors déjà fallait tant y déjà na séparation qui binda au présent scellé à Zalaki, à la qui wana. Biso déjà tout ça qui ba comité. A outa voyage mo na ya. Pauvre Dimo Katerus, que son âme repose en paix. Abinanga mais obité que ton mission moko ya bandal makambo. Wana fali poupa. Na ebisio nako ye mana danse. Na ebité quoi. Donc na ebité. Dega wana loti voyage na balar na panza ya osakanate na madimba matanga ya grand frère avait na biso Dimo Katerus. Il pesi pe ba makambo banini ti ndenge muta evoluera akepe ailleurs qui binde ali. Bana badoli mafinga Hervé mafinga pe ale na katsa kibinda babili sente na katsa kibinda ba chume na mbonda na katsa kibinda. Vous comprenez? Est-ce que vous confirmez biso que ndé bato balobaka kobina ya fali eza scellé? Est-ce que yo vraiment za sûr que ça bon? Kobina ya fali eza scellé. Te fali déjà za déjà na kobina na étant natali so que déjà ngana yi fanatique na yi ayembaka bien abina ka danger. So kepe na luketu makambo. Donc fallait pour papena la qui pena que so bina pena donc makambo donc na bi que donc ye penanga so na moni na kemba moko bourron pena elles comprendre so na moni donc German fallait pour mais le rosiko il peut ça moi participer ou na mona na remarka pour surtout ebi kitambo botika na raté bosungana makasi na kitambo mais bozana petit na bino au père ça la fierté lelo na kitambo pe libanda mboka héritier watanabe Gogan oyo pe azali pire petit na yo to lobapo ndeko na biso Charlie azalaki pembe na ye mais na mona ka logo la yo vraiment olingaka kotanga kombo ya héritier lisusu te vraiment ta na banzela na yo ata na viboye en dehors caméra olingaka vraiment ko sentir kombo héritier te pona nini kaza comédien otunanga makamba comédie te ok mama musicien Nathalie so déjà que non na sepelaka na fali pour parti lelo aza reconnaissant donc ba niveau déjà o eza lelo aza ye moko na ndenga masolo akena yo su Nathalie so burompela yozo ke na ngai na babiloko oza comédien oui kitambo ba musicien bali ba sele tango zo tanga sele kibinda le grand artiste Missa Danger ba Dudu Kibinda on se comprend ba Shumen ba Gino Liaki on se comprend ba JL Chukatoko on se comprend nango ba Billy Sente on se comprend ba ça la fierté ya kitambo collectivité yo zo tanga zo talisa yo papa ngana zo talisa makambo ezali ngana otaliso makambo ya papa biso za bataki itambo biso za batambonda biloko na nyoso na zonga ata na mona ka fali na zonga biso to koli mbonda titiki fali makambo to zonga kana ndenga kitambo idéologie kitambo ko kufaka te on se comprend alors na ndenga lito ya koyoka muziki atukanga na concentration na vai na tali fali na yoki banzembo na ye na zonga apena lelaka Eso kota na kati ya makila na kati na zongi mbamonga bia gola chez Dudu tanga kei mulolo akei ozo comprendre ngo to sala ba blague te vali Badon Poli na wana ba kulu toke na Suède na keno école kibinda ozo comprendre place ma solo vanda omoni mutu azana idéologie kitambo ya mbonda okoyoka ye o comprendre pas ces musique ezapo mbonda se kitambo ma solo na kata kitambo ya mona so générique a fallu ratakate tala générique a fallu ratakate azawana bokoko ezanga raté ozo ya mona so na vandi na ebité quoi na ebité
na éviter quoi. Mais oui, éviter mais. Nga peneza makambo nga te parce que moi que ma mérite okoki koloba yango te mais petit na yo Charlie azala pembe na mutu wana. Disparition ya Charlie le lo kota mabele. Vraiment na monaka et déranger au kiza hérité na nini. Na liwa Charlie. Kozongisanga te na makambo yo oyo ozongisanga lelo. To surtout bosana makambo wana que son âme repose en paix. Soro ke nanga bongo na boyi ko ke da ba détail belé ba commenter parce que yango te invité la kinga ngaza mi ça parmi po yo c'est pela na kombo hérité te na yebi. Ngai na sana problème na été. Vous assure. Ngai mission na yo sala na makambo yo zo tu nanga. Yo lo baka ke na assure que non na problème hérité. Yo tu ninga makambo fali na yebiso ke na sepela na fali na sepela na buron pela ba sege manya ta ba. Mais c'est même mon na pino ya kitambo. Bon kitambo ngazanga ngaza kitambo. Ngaza kitambo c'est belete. Kitambo c'est ba blanchard musaka. Yo zo za kitambo za ngate. Ba kitambo wana bazali. Vous comprenez? Bafonde ndula bazawana kitambo. Basadem ngunza bakolo kitambo bazawana. Vous comprenez? Kitambo ya kana mutu moko te. Au moins ndeti grand prêtre Koko Madiba Madera aye aza ya kitambo. Lobi bo comprendre te bo muna peke no mutasimi pe kitambo awa na makambo moko boyo do ba prêtre na kitambo bazali. Ba kitambo ba musicien bazali ebele na kitambo o batala ezali pa osa ba boulot na bango kitoko pe ba respect na bango. Mais ba na succès lo héritier te. Yango onga na skona zolinga tango zotanga bango utangi kombo leki na héritier oui to héritier to tshé wana pona valeur. Yo ne zotanga mabe foko ngana tanga comme ne yo zotanga yo zokumisa mabe. Misu na yo za misu na ngate litoi na yo za litoi na ngate. La différence c'est ali. Est-ce que vous aurez bien entendu disque ya fali oyoka ba chant. Oyoka zela taliso osoyoka pena ta olandi buro pe la ninga yemba. Te la taliso yoka osolanda bongo ocha buro. Zela na talisa yo zela leki nanga zela talisa yo. Oso pena ta dudu go lâcher a osimi micro azo yemba. Ah bino bosa ba vantir. Tout la magambo susu ngaza misente yozo kota nanga magambo ba détail bon ezali juste pour bana kitambo pas comprendre na ebi que velanga Koko Arafat Makizembe à comprendre directement que non ozobwa ki sa héritier bana kitambo ebele ba comprendre directement que non Robert Kaskito a devenu magambo héritier ba comprendre peu pourquoi na lobby bongo on a mona de prix Charlie akufa vraiment yo vraiment comme héritier attendez on va na olinga raté même ba solo ngo boyo olinga raté ya mona yembaki na banda na yo po solo la mingi malo na bourreau alempela na fali mais box sarato héritier mais le roi pesi biso alempela déjà génération A biso ba comité génération A biso ti siko mutu lokola nga na ko ka chakulenda 6h alempela wana za kuna na nini na makamni ozoba te oya kaka te magasin na le métro to yaka mouvement ya la na côté ya biso ba kolo magasin kitambo ba petit armée rouge boya bon encadré ve na bino ba petit ya gouvernement sans frontières boya bon encadré ve na bino biso tozana ba comité vous comprenez wana place ya la ki pa miminda ya oyemba na nzembo Daouda Mutoko oh Daouda Mutoko nangola passage obligé ngana lingi Alain peut-être niveau Robert Kaskito na ebike ba na biso DJ Obama ba na biso ebele prince ya Weli Mystère Versas ala na biso na Boston Angel Moussoeli Makizembe na ngamoko kitambo na biso ba comédien ebele na kati ya Congo ba yebi yonde ngozawana Kaskito na mo roza ka to rankine po yon batu ba yebi ke soki lelo sesa ya yesika yoza a kovanda te soki oki oyebi ke fe na osesa ndeko no sesa ya zana okota te est-ce que lelo na émission na ngoko profiter te yo yebisa biso nini yo na ve na yo bowela to ezala nini vraiment oyo linga penza pisu komba saite eza contenu nini Robert Kaskito merci la symbole moi muke Razale qui a ça été là c'est mon petit moi distance bambola ebele olaninga na problème de tout temps information te président Fisson ma finga to rané bien
tokochaka très bien, tu as un problème. Vous avez un problème, mais au départ, ça les man groupe à ça tout le monde. Mais départ au temps où yo au loin na groupe à ça lelo oyo. Tu éviter ce que vous avez qui na contrat ni binomi balé. Ce que me marane groupe à ça et pas nganga au chango na groupe na maboko nganga pour groupe na et avancer te to o lakela yango na e baraté pour que loin na yo groupe na lala carrément et lala. Est-ce que yebi na que loin na groupe na lala? Mutasale logo na ye place alali ndoto na ye idéologie na ye oyebite asali bor na ye oye bokolisi bora yo longwe bora ngwelala. Est-ce que ça a sens? Tout solo. On a otali so kasiti. On se comprend. C'est-à-dire ngana longwa ki ndé na mona ki kena ko évoluer ailleurs. Donc ça un rapport moté que non groupe ça y kufa pour Robert Kaskito longwa te. On se comprend. Robert atala ki vision na ye na kombo mibale. Robert euta pa ça y Kaskito euta pa moto mo prêtre ngada ngadios mais Kaboul baboul à part dans sa mudala pat via timbela ba mwingi. Donc on se comprend. C'est-à-dire na mona ki kena ko évoluer ailleurs. Bango batikalaki ba jinola ba tebele avant kutu ngana longwa déjà ndeko nanga petit nanga que son âme repose en paix Chico Pouloula longwa déjà. Oui. On a déjà biso to ça ba biloko ba production déjà na producteur na biso alagi et tiki mbugus les jeunes producteurs. Je salue en passant. Vous comprenez? Donc tina lelo pe tinta on a keipe na komo evoluer na ngape place on a sengela ina évoluer. Malamongo na yina chic choc lenge ngata moli ba groupe gauche droite cité. Et puis na sima na nga ba jino la batikala et puis oya longwa longwe na ye na ndenge na ye et puis na moment pe yo koma ke président lobby que alingi sur groupe théâtralité tikali na ye na niveau ba publicité na bino autant ayo tala que no bato na pesa bango confiance pour apesa bino autant obi Kaskito Robert Kaskito lelo mutasala ngo ezali vena biso sai Robert eza sai Robert eza Kaskito moto mo prêtre parce que autant asali Robert Kaskito apesa ki confiance repesa comme il confiance à la musala so bébé sino pe confiance bébé bina ngwe mais le président bébé si confiance pas nanga d'acteur na bébé si confiance pas na c'est fini et là ngolo ko samba te et ça ngolo te vous comprenez parce que les alara que non na ide langage à lobaka que non atiki na ye théâtre atikali kaka na ba publicité ngasko place na yo kaka parce que na nenga idéologie a roboma mouvement te pour le bagatika na ba publicité pour publicité dans le moment moko et si la raison d'inspiration et dans le moment moko ça suyo te mutu muso obima par le bayende na plus biba na posa na ye mais mouvement atoza aussi minzete obando tourner ozali ba omona yo ozala mais la publicité comme na moment moko bo yo souté prévenez le ba colo publicité c'est ba moto mo prêtre ngada ngadios ngada na ba dessiner na ba mire partout tango yo ka o mama le bateki mama le chaber wana bon wana e ba le kufela yem tabimsam mais tango azoki ba tebele na kinia yo mona publicité ba bengo te ngada ya sa publicité ba préférer ba benga piston sai ba benga la diesobe parce que ça moment na bango nemo pe na bango mais tandis que moto mo prêtre mouvement ezali groupe le kaka ba turunaka on se comprend combo ezo vanda ke chic choc le yenge de ngada ya ngadios mais yebisa ngai fiston ça bomi mouvement atika na publicité malamo autant publicité pe ke bunga yo ba loti bana moko bo ba bimi lelo parce que na masolo ezaka bongo za créativité waza ne pacte abimi makambo epesa mpana ye yosko mouvement sanini ekufi malamo kombo wana ya groupe sanini eke ipona minute za lase eza déjà kolala c'est que aux monde ça pendant que vous avez un souci pendant que passer ça y pour attendre la musique ezala kaka mais oui elle wana ti metango ya ba groupe obiso ngana utiti Robert ngaba benga nga patron Robert eza rola mbila te rola mbila na créa mais rola na uti na ngwa patron na bandi a mbala moko rola munene c'est fiston saïsa vous comprenez ngo après ce groupe à Kitambo vous comprenez d'abord biso ta suba na Saint-François des Salles biso ba choriste bango baza ba kolita vous comprenez ngo c'est oza parmi ba cofondateur to ba fondateur te ngana kuta biso za ba koluta Saint-François déjà to yemba ka to za ba nini bango ba bazalaki dena ba masolo biso to yeko ya o kubisaka masolo vous comprenez parce que zaki ba mouvement ozaki venu zazalaki bakaloya zalaki ndenge ba uta pa président Kadiombo tango sali ba séparation vous comprenez venu za créer groupe Océan et bakaloya tikali biso to yeko ya wana na cadre ba encadrement vous comprenez ngo si sali pe ke bakaloya longwe ayi ko sala groupe na ye Le Figaro
On comprend? Biso to tika liwana na groupe sai sai. To kumbeli pe masolo et puis na simba mouvement batan ebele. Là ça content na bra Congo. Na ozaba masolo. On comprend? Donc to sala ba to sala pe ba mama na ba cri lokola ba soro bondo ba dansa daga diga. Biso sala. Et bongo celui lelo ba vous sa différence tant vous avez pas ça ina lelo ndengoza et pas ngadia. Est-ce que différence ni ça? Différence c'est ça ma casse pour qui kalana lelo ba ko kanate. Sozi santé na nga ta wana. Na siko différence c'est sozi nena banola ta forme na époque na siko différence c'est ça pour l'époque quand on entend que c'est catholique na kita msu bato ba licha ba licha ba maputa ba nini pour trop catholique er moto sala na ba kanzonzi moto sala mamicho to sala mamicho ngana joa camarade na ye ngamna pesa ke boule ya osala mamicho c'est ko sala PD le kwa banoko linga masirika pour aluka moya kokota pana bango akoma lokola momi ngasi kota on a fait une PC de déjà bien mais massa yo lingi trop ba maputa vous êtes trop catholique c'est-à-dire à l'époque il y a les mondenge mais tant on sali développement ya art lelo mais qu'il peut comprendre par rapport à relation pe botama partout quoi vous comprenez et sali que babilo musu pe longwa on comprendre ne monde des alités mbatso na rola tarangote licho na moment ote licho eza ya scène licho eza ya makambo licho fo sa bodio fo kenango boye. Vous comprenez? Voilà, il y a un peu ça là que non. Et beau type de relation musus na sima moto mon prêtre. La relation musus ezagite, la relation pe ya kala na garder ti lelo. Vous comprenez? La relation kala pe na garder ti lelo. Lelo pe osala gena ko créer sur rôle le levandisa international. Mon général, mon colonel, mon major. Idéologie moko boye. Yanga. Kama sasa désordre ba innocent ba kufa innocent nani hakuna matata hakuna problème et simba vous comprenez son la tenue propre correct na la tenue à faire de c'est correct na la police correct na beta à côté tu ngada messager artiste comédien militaire reconnu international vous comprenez donc so ina film na lo ba bango moko ba boya so ba na poser lengi ba bité rôle wana fo intel salam au général colonel major il fa salam lo ba mutaboya na ndenga orgueil. Lelo olobi pas ya ngade ya ngadios omoni pena kiza na avancement mais biso bato total bino net nga na mona que non groupe elala ouais groupe elala chic shock elala maintenant ça suna chic shock le ngeta oui tant bino bozala ki wana groupe elala ki po tant bino boza nde bakiti bino na moi taka balongo la bino na butu ba tia veka diombe mais bino bozala ki wana o mona ti ndeko nanga o mona ba biso ba Robert on na solo ba moto mo prêtre azolandanga biso la contrat en antenne a jeté départ à pona jani ba kemi kili on se comprend et a qui facilité deuxième départ elle a qui ba vie de l'heure ba longaka vie de l'heure ba mami zokisa ba shogun ba tatu mutombo ba mafiokele ba moniere et a qui pena équipe à makasi ba longwe ta ba longwe to tikali par rapport à idéologie prêtre avant na bisie somba kimia yomo ko mona mambo esalama to changer makambo na minute to beta film moko mystique et kanga mbala mo masolo deuxième film parce que biso mingi mi baibeka ke notre tournera ba matonge kasavubu ngasko na changer idéologie ngabité attaque chief na diriger masolo na longoli masolo kasavubu matonge to tournera bandal ma campagne mo fleuri kitambo gombe sosimat parce que nga kota ba site soko ye relation kubato bi ministre na ndeni nga zo kapala ba ministre nga zo kapala ba docteur site ma bete ndena lo ba tout batala ba artiste comédie ba yebi ntaleki nga ba site ate o ba bi restaurant ngo ndeni patron ndeni te ngai to ko sala loka qualité bo mona même nzonzinge belo mona bina ba pala danger nga ya jete donc ngana na moi eloko moko boyo nzambe apesa kati nanga mutako boyela mutu musume tanga na solo lito foxaka relation te. Et puis loko leki koyeba ko loba ezate tango zo pa muto luke loko ozaro gaite minene to la kiseke yoza yo akoboya na epo an intérêt te ngasko na mikitsaka nga pona za simple na za orkiete koyeba ko loba nanga ko senga nanga esali ke nazo angle moko bien site moko bien cadre moko kitoko to sa masolo après ba confiance nyonso wana ba effort nyonso wana lelo décider na olongwa na yo olongwe eloko pe longweli nengozo mona na kisasa oyo groupe na yo ngo soki po sala yango elekaka na chaîne nini oyo biso po biso to mona yango te Robert Kaskito ala la chic shock le yenge te atika chic shock le yenge
Chic Chong Loenge est un groupe nanga et ngade ça patrimoine. On a longuement la raison privée nanga. Ndena tika Chic Chong Loenge to ça ba masolo na biso ailleurs. Vous comprenez? Bande ko be bazana to pesa bango chance ba diriger mouvement. Ndenge ba pona jali ba pesa biso ba charge wana. Mouvement til le vendeza espace ça. Mais peut to ebisa ibango bo batelaka kombo vie. Bo saka musala bien, ba cadre kitoko, casting bien, film bien. Moi vous va tangolo pesa là, ça la moi bien. Maintenant on longo mona peke ba sala ka obino bolo ba. Différence c'est dans makasi. Lelo pena ba beti à côté makasi. Idéologie pena Chic Chong Loenge ba beti. Pour biso pena na scène rose daté ba va na 6 personnes, 4 personnes na scène. Mais pour loba ni pour discret parce que tout le monde na scène fa loba. Mais biso travaille déjà idéologie derrière que so scène légué belé c'est que 3 ou 4 mois. Et par rapport il y a bit ya tableau wana. Faut passer un message. Lelo comment mon là-bas 6 personnes, 7 personnes à tableau mon. Nous bon bomba. Te comment battre? On est film. Na Chic Chong bomba ba te belé. Te biso sala. Leti biso ba sala biso peut to sala pe bat. Biso peut to balisi to soutenir. Ba ke ba mikili wana ba petit na biso ba champagne. Dada champagne moi la kitambo. Ake mikili na Chic Chong Loenge ba encadrement ba ve na ye. Ba petit na biso Ritz Katondi. Azan la France, ba encadrement toujours. On se comprend? Donc on attend que to sali pe masolo moko ya bien. C'est-à-dire comment na film ba sala ka sentiment te. Pour nous arranger bien, si on peut faire il faut ça effort, on peut faire parce que le film est d'abord casting. On comprend? C'est un casting. C'est-à-dire que quand on dit que tu es belé, tu es beaucoup mal solo. Si on a la place à battre belé, et oui, il y a la place à battre belé dans le film. Place à Feti, Matanga, le place à un message il solo. Si on a 2 personnes, 2 personnes. Si on a 3 personnes, 3 personnes. Mais on a ça le sentiment. Pour moi, on a payé 100 francs, il faut pas foutre loyer à siège. Pour moi, on a ça la boîte, les bâtons timba moko. Vous comprenez? Et puis, quand on est égoïste, c'était rôle ali attendre on a payé histoire nanga. Ceux qui place on a eu un ça là, on faut ça là. Après on a jani balai bon, ngai na payé histoire nanga. Après kangela nga rôle te. Ngam na payé histoire. Mais atali que note yé na nenga ma solo a obeta boul. Ngana gina obligé te ngabi chief. Jani fay. Payé nga rôle pour ngam na che histoire. Histoire ni. Nga na cha histoire complot na uta ko beta ngo susu a remix nango mama na complot apo azala jania zala epela zala video na zala moniere ma viokele donc zala mama na film ba Chantal batimusu bazana mikili bazana bangola donc za film ça ma solo idée nanga complot la complicité on comprend na uta ko beta ngo remix nango parce que apo mta déjà kango akotsaka mo ba biloko mo boyema li solo mo ka Brazzaville vimba isa ma solo. Mais le quoi ça boule nanga na beti on a remix na participer histoire nanga na ndenge na yebeli miso nanga et pesa pe makambo ya osakanate donc c'est-à-dire différence ces alliés lelo ya bandeko ba sala trop sentiment et puis ba otsa mo ba rancune moko inutile kala rancune za mbongo yo que ça la rancune moko boye osino 100 francs neti ngana kotanga koma mutu moko mi c'est moko besongola za danger ngana que ça la polémique na zimbongo na nini na arrête de bien yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie oza mobimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa osoto na ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain c'est naturel gardez bandi na yo toujours Placide et Bio le patron de business class nga kotanga koma mna sentiment te
So natanga komba fali parce que na binga ina santé dérangeant bani na benga fali poupa. Na bino fa. Yokana talisa yo. Yokana talisa yo. Yokana talisa yo. Mala bela fali azala na studio na ndiaye. Na yebo abitende konanga kotana no na koti banini. Ah. Na ume na kutaki na studio na lali kuma pongi libanda na ina kenanga kutu. Kamboja binanga TV. Ah. Yo ume ide azela mutu na yo. Na ume liponge belenga bia Jino lia kinga na longwe. Ozo pa chemin na mbonda bite zela. Kikapa bima. Je me rappelle à la table boubou. Nali papa. Ah robandeni comme major. Ma bien petit on prend ma série quand période ma série quand kufaka. Rabita la déranger ngou na matanga petit moi na bima bozate. Dilaso et Roland. Anyatanga enveloppe na nga ya bien. Faliko. Na obeta li solo vrai. Ya matanga te na oloba te na solo lina mutu na nga ina ndenge na leleli artiste na Robert Casquito. On a cadre matanga santé pe muraki nga na ya pena boye na ndiai. Ba témoin na otangelo. Il est le Cambodge, ministre Jino Liaki. Chemin na mbunda ba like pe benadi la so. Apenga 500 balles. Papa. Na kemba la mongo c'est wana ça sala ki système ya matanga. Po ba opesa cotisation, paye ba ko pesi fola tabachi wana. Na kemba la mongo na bureau elombe place masolo ya lagi. Na pesi mamoko mukenanga ya cotisation ba pesi nga bachi nanga. Na lati yango. Oso on pa le reste pe moi goa, esalinga pe boloko pe na lagi na carré to luara moi ba carré ya lagi. Na loye moi carré mo pe sala nga 2 jours. Kasi mona soyi na karango na tiepe limba langa pour permettre nga jour oyo tozo bimisa corps na jour ko kunda internement ndenge salaka yango moni oza vraiment reconnaissant ndenge moko pe na ndeko no pe na posa ka fali pas za mutaka nkintelo na linga kae ngala yebi na zaina depuis kibinda azaka nkinete moi malam nazo biso mama na peso témoignage bien azaka nkinete akima ngape makambo ayebi pe ko solola yango moni yo soka place babino geno wala so na ngina pointe makambo ekizo katanga mbala yo soka place mo bibu soane le muto attaquer muto te oyo soka place mo bon Casquito mon major alors biso siko toza bongo tolaka na bato mito salaka bien bato ba réfléchir kitoko bato baza reconnaissant akabela ki omongo na tanga makatanga héritier pa ida ki bino tango bozwa ki moi makambo na makambo Charlie moi reconnaissance ko tanga obeta masola lukuta yo na posa na loba makambo eza tala kozongi sangana ba pleko na télé ta ko ya tika famille Charlie solo na masolo to solo la yo za trop na comprendre te yo bitaka mutakunda magaza na famille te ngana tangi kombo makoyo yo zotanga te ngana tangi kombo ya bateau na tangi selon sentiment na nga pe na relation na nga na zanango mais zo tangela ngo so vous en intérêt na yo italio ngaza intérêt on a te zo tangela nga ouais je vous dis donc to ya monde meto zo kende kaka to développer bana poto balanda biso prince ya weli mystère Versace vena ngai maître 17 aux États-Unis motema mama bibi Nadine aux États-Unis bolanda ngai Desh Derrick Amani motema ya sœur na biso Marie Claire ya nganda na Londres Barzil Kitoko na Londres Youssouf Pourada na Londres maître Ridi Chungu na Afrique du Sud Youssouf Pourada na Afrique du Sud lelo oyo Robert Casquito makambo oyo ezo régner lelo na discussion oyo elekaki entre ndeko na biso la duchesse na mama Kalunga tomonaki ndenge Ansuluzolo akotaki yango ndeko na biso Ansuluzolo akotaki yango epesaki vraiment discussion vraiment makasi discussion comme makasi lelo oyo ba se parvenir ya koloba keno ba artiste comédien o bazana Kisasa na ba artiste comédien o bazana poto boza ndenge moko te bon omoni biso za ba mikolo to bandi masolo lelo te ba mule belé d'abord Robert aza muta polémique te mutu na muta ebita ngasolo ba makambo na ebi nini ke pesa makambo oso comprendre ngo makambo la duchesse ba Mike ba Hans bango ne ba ebi ndeni ba beti ma sas na bango des autres ba inosa ba kufa ezui pe ba inosa ba kufi ba ope ba koti hôpital ba koti ope ba bimi oso comprendre mais ngai atake mukolo na kokima makambo na kota makambo wana te na ko beta ngo pe na ndenga télé boyete soki on a sepelité na ko benga na ndenga kuzu Mike la duchesse ndeno beta ki boy ngo beti boy biteke sala fo boy ozokisa mitema bandeko ko sala fo nani Ansuluzolo neni ni boy par rapport au masasa en désordre mon major na ko kanga yo na ko to ko sola ndenga kuzu ndenga mukilité pona la kisake soki ndenge ni te ozo comprendre ngo ngana soda ngasoko beti masasa en désordre ngasa bantibani ngana beti masasa en désordre na population na ndimi leta changa na boloko te soki mais lokola na soda na kolinga leta changa bolo na boloko te po ngasa mutamibeko fona kima makambo
Vous comprenez? Mais et pesa ki mo bambutu mbutu ya mabe kaka tanga na yokaki ekoti ba kalunga na kati. Oh balobi na kalunga boy ponga penza na misu ko yoka ngo ko mona na mona ite. Mais na matoya bandeko na yokaki kalunga na kati. Alors chose grave tant que babi président Fiston Sai c'est na kati sous. Ah oui. Alors pendant que babiloko bonga zaza responsable, zaza maré, mais ce comme na ba langage moka ba mafinga et continue na kati kitoko te. Et là ça la moi passe moko boy. Mais tili que yé pas à pe muta vitesse. Au sai c'est pe muta vitesse. So OK na pe na ndenge na yé moko boy pe bo démarrer na ba ndenge na yé. Na ko pe ça conseil te pour tia démarrer ki akota ki yango, ayebi pourquoi akota ki alobaki yango. Donc nga penza na ko kota ba makamate pango tout baza ba ndeko na. Parce que insista ki ko. Kalunga aza serna. Ayi tu la dichesse. Wana baza ba frère na. Zo banga nini? Nani? Yes, Fiston Sai c'est yoka ki ndenga zo encourager ki la dichesse pour na yango. Vraiment la dichesse continue à loba pour y amuna ki ngoza normal. Ok, bon, tu sais quoi? Président Fiston Sai c'est lobaki Mike il a dichesse zo banga nini? Ayebi pourquoi lobaki ne bongo? Parce que biso to lobaka ngaza mutabandu na muyali. Biso ba lobaka likamba mutu eza likambo na ote ngandasa wana kiyanzi ngandasa ponga na muswahili na muyanzi 100%. Naza muswahili na pe muyanzi 100%. Na kiyanzi balobi ngandasa. Ngandasa lingela sake likambo na ngai te. Likambo na ye. Ya ngai nini? Ozo comprendre ngo. Donc vraiment nous habiter na ko kota ngonde pour ça ngo likambo na ngate. Ngana obomaka moto na pesa conseil. Ozo comprendre ngo linga te na kota suna pelisa moto et pesa soki ndenge nini. Ils ont sensité. Ba o bazali ya baba frère na biso, ba sœur na biso baza pe kuna na lipoto. Comparaison wana po. Vitesse ya créativité za lelo. Ozo comprendre? Lelo bandeko ba o créer. Bango pende baza betan baza pe kuna, baza na babiloko ba o créer mais tant ba yaka a inspiration pe muso ezalaka parce que Kinshasa eza na ba réalité makambo nango. Olali bo nous moko bimi obetango na télé et pesi makambo. Mais mutako za na poto tam sola limité à nous. Vous comprenez? Mais bango pe ba ko pesa makambo na nenga kuna pe esali pe makambo. Mais Kinshasa esala ga makambo. Yalo wana di président ka ni Caleb, abinanga Robert Kaskito na concentré nan mikili na sikote, na concentré chaîne et vendre sous makasi, na beta sous ba film na kota. Ngabi oui. Alors président vraiment donc vous raisonnez bien. Vanda tala masolo chaîne et ça net moi ezonga abandi ba film makambo Kinshasa eza makambo wana yo lobi ngala commission le message pona yoka oyo zo loba parce que omoni lelo so to lobi bango ba lobi ke ba artiste comédien même so ko za pe complexe ya o baza ana Kinshasa pona no kenda poto te oyi ba réalité te o salaka na ba raisonnement moko boy na ebité soki na poto to na Kinshasa bino nde boza wana eza na artiste moko boye oyo aleki bino azaka na poto. Tous les artistes moko boye o aleki bino o azabato aleki bato bavanda na Kinshasa bino tout bozaka ke loko moko mais ranking wana vraiment tu sais comment na ba niveau wana ko milieu baninga bongo Robert Kaskito yo zaka na Kinshasa otikala ko koma mikilité c'est que yo ndengo za boye foye bakeno bino ba artiste ne so boza na kati ya Kinshasa boza ndenge moko te na ba artiste baza na poto baza civilisé baleki bino attends on va déjà avion so kita a raisonner des mona yote. Yo lemso ça la tournage na yo lemso de l'euro mon père rouler à côté ça c'est zaté mais bango kuna na poto facilité les ali peut-être yango peut-être yango baleke so ke la ki mi ki danger ba artiste so baza côté la mais tant ba yaka a ba sara ba tourna raté mais il fait que tant ba yaka a ba tourna déjà so yebisanga tant ba yaka déjà a ba tourna mususu ba koza na casting ite mais lokola yepe a flasher pe mona mai na yeke ya ngana zawa ko tsanga na casting ozoko de façon que azala parce que Kinshasa so bungi pe o soko za na actualité te obungi même on a kina so zo lega na télé te mbata pe comme mabete obungi papa actualité so za actualité ato on beta mbanga na yo leki na TV ba trouver normal mais tant on a actualité ba biloko no ba mai na yo eso betama et pesi makamba ba salo on se comprend miel de son azande konanga on se comprend na ça peut parmi moto na ka pe pembe na soutien de mona ba brigade Sarbati mais tant beta masasa na arme na beta moi moke to kasi major Robert Kaskito ngati na beta moi moke to miel de son on se comprend leader moka sola bien jeune moka sola bien basaka toujours na ba makila ba lempe la chakula na 6h parce que va rankinete on se comprend musale zaye soka vandi o senti ba nzembo vandi eza pe na conseil eza na masolo ba miel de son wana ba soda makasi on se comprend ba brigade Sarbati wana brigade
nalinga tozonga na mama musique te po d'ailleurs to soko tanga tenga na yotalisa yo bobino ba journaliste bobetaka masolo bolandaka te yoka brigade Sarbati animateur chanteur brigade akobeta lo banzembo rambo ti obi o confirme to yemba to mais azana sise ndenge mo brigade Sarbati akokende bu obi oyo elani wera maison mère omeka bato yo okomotanga siko zaka bato kaka keno bazalaka na barankini brigade Sarbati la force qui écrase mutunanga je salue en passant yo yebi idéologie za idéologie ndenge zalaka kaka brigade Sarbati la force qui écrase yo makamo azobunda kutu pe keno babiloko ne nyonso ebetaka brigade Sarbati générique n'est jamais rata mais ngana yebi so brigade jamais générique rata abeti combien so yembi chant ovani beno tali boye vanda toza kaka mwana yemelo focal moka brigade Sarbati leli tale combien ko raisonner tale te aza tellement banzembo abeti mo belé brigade ngana zala pembe na basoutenant même na sortie officielle album na ye ngana zala brigade Sarbati vraiment nzembo na ye oyo omeka ozoluka na nzembo oyemba ngana zala na conférence de presse ya brigade Sarbati na vena biso nani Serge Kanye on comprend apesa makambu bale bogar bazala wana Fabrigas azala wana na biso bango ba frère ne ba ondi matenga bi Babuiga sikoyo bisanga mnoka babuiga Sarbati yo China ba miseni yo baka succès ba bilo mo be tokene ma musique te po yango nde ko sala kena ngana makambo za l'essentiel théâtre lelo oyo Robert Kaskito likambo ya fondation ya bino ba artiste comédien ezana deux fondations oyo la minute oyo yana fondation oyo bazana souci ya ba artiste ezana fondation oyo bazana pona kolanda mbongo fondation mususu ezali contrôler et pas ndeko na biso ve na biso JP Masamba fondation mususu ezali contrôler et pas ve na biso Masum de Brende yo siko de tant qu'artiste ozana association oyo ba pona na bango na bango tozana association oyo bazaka na souci ba artiste comédien yo za artiste mais ozo ba ndenge ya osembo la différence té association eza association fondation eza fondation ba plateforme yali vous comprenez ça dit fondation ezali association pe ezali ba plateforme mso yali yoka ba no sanzo pe ba na plateforme na bango et n'est-ce que association des artistes comédiens NTPC eza association des artistes comédiens to kanisa ezali fondation to kanisa c'est-à-dire to kanisa ba iba kufa na ba baza faible to tombola bango pourquoi est-ce que to kanisa eza fondation mais bon ba combattre to association NTPC ba combattre to différence à makambo eza biso to ba mbiakati na NTPC on a déjà moi kala ta ba sali ba changement ba président bazalana masumu de sa longwa déjà kala ba nga ba chavesa c'est Nathalie Sayo ba linga ba chavesa ité ça ya postula ki attaque président mais bino bo soutenir été papa bando ki ba sa belé ba telemela sa imakasi mais yo boza na kati ngala ke za na kasi papa ça ya na ba maman na idéologie fiston sai mbonga lopango pena ya bureau ya artiste zalao bo te pate po artiste réunion to sala na bureau ya Elombe ya groupe Simba mais fiston sai zaki na idéologie lopango mobimba ba artiste na bureau pena zalelo lelo ne sika nango ape ba biloko tout pena bureau ya laka mais tilike asola ki na nous quantité par rapport à idéologie ndenge ezalela mais ebele bazali combattre misu ba ina ibula opposition ya ko taliba te ba ko taliba na présidence azok po ba combattre ye kaka masolo ne lala or na di président et agi na ba comment on appelle les na ba condition il faut ça la moi loko faut ça la marier on se comprend ba biloko na nyonso na su ba che ba libaya za marier te ne so pas combattre le cas on se comprend et simba pété et vana na ngobongo parce que idéologie ezonga sima idéologie ezali kuna eza idéologie mabete biso nyonso na kati ya NTPC parce que c'est association mais moi vision eza trop kala idéologie eza trop kala yango so mona eza bongo mais fondation to kanisa eza association oyo eza fondation oyo baza organiser makambo na bango zala bien parce que lelo sozi problème nous sentir que na minute aussi solution nango pe ban bolingo ezali on se comprend bolingo ezali makasi côté wana JP Masamba je salue en passant fondation to kanisa eza président JP Masamba donc on se mona eza mabete bandeko bana poto baza na kati ya fondation to kanisa ba papa na biso koko dia nzombo aza na kati ya fondation to kanisa ba fe na biso nani
bamama belé baza na kati bamama lete baza na kati bato baza belé bato baza belé ba Johnny Fay baza na kati ya fondation to kanisa ba pour Firenze les parfums de bonne odeur baza na kati ya fondation to kanisa vous comprenez donc artiste baza belé na kati ya fondation to kanisa baza na poto baza awa c'est-à-dire mutu na mutu azo comprendre nenga nini makambo ezali nenga nini pona lobby na ye nini ko ikozala bako soki lobby azate ba est-ce que ba po bandeko belé ba fait na biso belé badaya histoire pesila bana na bango ba kipe ba otala bango te baninga misu ba père wana biso totala bango balembi na nzete ba collègue na bango bazana makasi muta otala bango zate mais fondation to kanisa eza ko luka bango ezo tala bango bana na bofele manger avec le fele bako sangisa bana bandeko nous artistes ba kufa fondation to kanisa les artistes mais même de marche na NTPC NTPC sala ngote NTPC na netala bana bofele te ba veuve na batala bango te na ba sunga bango ne logo te. Mais au moins que fondation to kanisa ba otala bana bofele ba otala ba maman na ba veuve moi 100 francs moi elamba moi naza parmi nazalaki et on te koleka bana nyoso bazaya ba dadi dikambala batika biso ba shiko pululu ba ve mundweri ba tout ça ba oyebi ke NTPC wana esalaki effort makasi totolo ba vérité parce que moi là matang ebele mamlo comme là ba comédien tolika mbongo ata l'état a considérera trop NTPC mais bino moko na kati ba fondation na bino bolinga ko approcher bato wana te yoyebi ministre apesa bato ba carte ofele ba sala ba tricage ba pesa bato misu ba carte bato misu azo ba carte cité ministre alobi bopesa bato baye réunion bosala liste ezala 200 personnes mbongo ye moto opesa ngai yo nasala liste ya 20 personnes 6 places na salle ministre ya culture apesi nini na ye ata motu moko azwa carte te bafie wana badama balara bazwa masolo tant ministre apesi bongo boleki bokozwa mbongo yebisanga na toka na salle wana ebele epuis nabebisa ntango nanga molai nayebi secrétaire bango oxygène alobi bato ebele badéclaraka bongo bointégra groupe NTPCT. Jamana bisayo yozolo bagé secrétaire wana oxygène à lobby bongo siko border lobani elombe lobani yo kasi mta bana ba secrétaire wana mindono kutu personnel azala na kasa bureau ba masolo ndenge tambola reza ya ngote eloko ko changer wana ezate si on le mama solo même ya matanga mama chako yaki mutu ba famille chaka konga komi kuna ba benda masolo po batali ke non ono ba artiste baliaka bala eza ba artiste nyoso te bango balobengo en général mais eza na bato baliaka bala ba chena ba poche na bango eza bazali yango mona rave na biso moto mopote ngadadia ana ko boya na ba association boko benga na réunion boya royate po bango ba bomaka bato batala ba intérêt na bango na bato na bango biso pe lelo to koma kotala nani o na pusa na pembeni apusa na pembeni na nana sungara tango likambo ezali nana pusa na tozala batu kosala mamu na ba sentiment te kozala fanatique ya mutu na loyenge te po bele bongo sa ba sentiment moko inutile na pusa na pembeni na ye mais tu gagnes rien yazo bénéficier ozo eloko te o na transport ozo na transport na yo même ma ya pas momeli te mais yazo muke atia na poche na ye mais ya batu nyoso to kanisa asala yango bino yango pourtant ça na intérêt moko boy pour mukile mona peut-être asali ba art mais NTPC eza na posa ya ba bino c'est là na betelo lisolo NTPC eza ba volonté so babi ke mutu no sa rocha $10 $20 to chaka ngo biso tout et puis au mona ba plus bien yango tant ba plus bien yango montant et pesa bino bobi ke monter pesi boy et sali boy et zongisi boy mais bisanga ba vena biso na mona na wapi na mona ba chaka ngo wapi et puis ba ponaka na ba matanga artiste muki azala raté mais bango baponaka nga nazotalisa yo réalité ya bambongo artiste ayeba naza likolo mambo wabi ke kote erebima kote tokoyabo erepesa boye mosusu biso toyebi ete mais aza artiste suluso ebe président ya moto yango mpe aza mwasi ekei bongo nzoka eza mabe monde eza moko aza artiste ozo comprendre faut toujours kosoutenir kopusana bakobenga ndikisa moko kote bakoponana ozo comprendre yango moni tokanisana lelo oza na groupe na yo moi anu moko kufi est-ce to kanisana ba soutenir yo tokanisa zoka charge ya muta kufi famille na esa lelo côté na obetelo histoire vraie sambongo ya ministre sambongo ya nani sambongo boyeboy fondation tokanisa na biso ke cotisation pesa makana ba volonté muta 10 za muta 20 za muta 50 za muta 100 za muta sali bu to komi na famille tant komi na famille boye totali pour sa famille so famille ba moni ke bana part ba reçoit fondation tokanisa sali mais so sali ke famille peut être position za mobulu et une charge nyonso on se comprend nga na mona kitambo la zart yaki na serre na biso mo pa da yaki na nga artiste nga mona kitambo na kititi na cimetière na gena solo leader libulu basi ba tonga normal
na ye nango na bi présent esali boye autant toke na famille toyebisi bango libulu eza ya otonga topeye cercueil libulu katafal tout ozo comprendre tosali makambo tout tolela matanga esama na bandala na Chibangu ozo comprendre babisi besprit de violence tozango 10 donc ba famille ba santa à l'aise moko to décharger bango c'est ça fondation tokanisa abe mutabeli bandeko bapusani ba baza na poto baza awa ba soutenir moi mabe zéro to sali ma force wana ko sunga ndeko makisi totani to ko sala bolingo na soki to zana ngo za bien mais na ba association musoza ba intérêt na bango moko mais ANTPC et Sengarabino parce que fait masuma lo bango chaque fois arbi ANTPC au Lyon part équipe nationale bino nyonso na bosa le rôle bwana ba équipe na bino nde o bosalaka soki problème ezali il fallait qu'il boit approcher ka bango boye ko tuna elikambu to bopasi contribution na bino pour pas venir tant marcher ko akufaki to mona to kanisa to mona ka ilongia ve masuma to kanisa zala ya ba artiste c'est là na betelo ba vie ko to ba fashaki par rapport makamushaka kongo bimisaka basala va se retirer menga na oyebisa yote parce que chaque kongo solo na famille que a artiste boye ba on va olia mbongo bino bo mona eloko te bani famille maman va se tacher na nani na chaque kongo même moral et puis ça ma solo pour na nini parce que ba mama solo ezalaka ba yokaka ba bomba bala ba sala ka boye mona boye te et loko on est là ta bango zoka batu nyonso te baza bongo et ça na moi quelque batu baza na esprit ya bongo et ça qui t'aurait parce que à l'époque artiste soit akufi au mona ba konzi banani ba opesa mbongo na niveau association bato baza membre comité et ya mona na ndenge za kité mais tant ba yeko comprendre na ba discussion na ba mission na ba koloba et comme pena soki mutu songa la pesi mbongo et mona ni pena na misa famille que maman Olive Lembe apesa ki boyi maman Denise apesa ki boyi ministre Songolo apesa ki boyi mais kaleza ki bongo te nde ba kena yona ka bazui ba kaboli ke bimaka mo Dimitri moko boyi ezaka pona nini pona bolamu na biso bango pe bazaki na besprit mabe ba descendre ezalaki biso to ba ngana muta vérité poso na moni ke ngai ngana za artiste munene oyo rôle na ngeza reconnu bat bayebi yango bat batala yango ba sepelaka nango mais na mama kamuso mona bozala te omona ba bengi bat muso intérêt moko boye na pesi mamonga bia moto mo prêtre ana raison ngadadia aboyaka masolango baso pona ba benga ikuna yezele kele kwa si mo tiki di bokete donc biso miso doza ba bénéficiaire te biso da ba artiste ya mboka ya Congo to mériter ba bénéfice to mériter o esengeli na bandeko nyonso biso to zango to mona na to zala wana mais babi ko kanisa bowela rande makambo trop ata makambo koyemba ta ko ka boyeka ANTPC ngai mbela ba musicien yembela mama shaka kufi to kanisa kuna kanisi batu moko pa yembeli batu to yeko mona susu ave na biso papa na biso Maska Diombo akufaki déjà et umeli mikolebele absence oyo ezosalema na bamatanga ya baartiste lelo Robert Kaskito matanga ya ve mas oyo abimisa bato ebele ve wana abimisa baartiste ya minene ebele mais na kati ya matanga nomonaka misuka bana ye babasam mais bino nyonso bato nyonso tout vraiment c'est comme si pena s'intéresser matanga na te bato bazalaki mais maka mususu pe photo lo bakango comprendre Vraiment ça est présent la biso mais bato mususu selon de bazao lo baké président bana ko mona na ba matanga te akipaka pe makambo batu te azalaka kaka bongo aponaka mona na kati mais toko landa yango te que son âme repose en paix mais est-il que ya mama chako de matanga ezalaki déjà mon ndenge vous comprenez ezalaki matanga mama kambe ezalaki loba surtout ane liwane alaki ya président Max alaki neti biso lo benga ya matanga politique parce que eza albakambe kendaki boye e politique et puis monsieur tali même la matanga programme ya matanga na e pesa mina ndenge ya bato ba politique et pesa mina bandenge yote ba artiste comédien muta s'organiser yango zate bango ne ba organiser ki yango soit disant azaki na mama politique biso de bineti ngana za surpris quand na mona ki oh président pas kotaka la ba makambo vous comprenez alors yebisanga et puis soki moi temps par rapport au balandela boye ba sala boye yango monike et ke bongo mais alela mina ndenga propre attaque pe artiste pe batu bazalaki tozalaki vous comprenez les hommes on comparer parce que mais artiste boza sous civilisé te boza sous bon côté pour que mona vraiment que tozalaki pour mona matanga macha ko batu mususu bazalaki pena na kata kisasa vandi mais matanga macha kwa yete te batu bazalaki eza matanga Kinshasa lelo ko kanga sous batu ndenge ni bateau du jour
tant ba moni bino bo tourner kuna bino matanga kuna bo kundite bo tourner to garder pas exibition 1 mois soyez bisanga bana ba kozamili kindenge ni il faut to tourner parce que ndeko soka kufi to kunda yake ndeko pema na kimia soka ziba tout temps to kange banzelati yango moni ke mutu mususu pa ko kokate ta mususu batamisala mususu à part arbazali a bébé ça peut musala bo était pour na tambo tozo geler tout donc to les lit ensemble atanga yo pe batu ba olika baza na ngate katika makamna ye pour Robert Boité. On comprend hein? Robert Casquito to le matanga ya ba comédien et bandalora série. Le roi bani na mama Chako lelo e na ve mais lobi lelo nde toza boye lelo lundi et pa na coupe Muyombe gauche ve na biso Guy Maria. Lelo oyo akufi metomoni na comédien liboso o aza pembe na Muyombe gauche na ba image eza ve na biso Masumu de Brele kaka yeka nde mutazalaki eloko nini kokoloba na famille ya Guy Maria pe na groupe ya Muyombe gauche po na liwa ya nde Guy Mario que son âme repose en paix nazalaki na ye na solaki na ye to tourna na ye te parce que azalaki pe na monde ya nini boye te mais na solola na ye nazala na ye groupe ya Muyombe gauche d'abord eza groupe na biso donc mes condoléances ya na groupe Muyombe gauche président Muyombe gauche parce que Muyombe gauche aza parti na chic choc lenge de ngada ngadios baza ba pion ba uti na chic choc lenge de ngada ngadios to sololaka on se comprendre ils a likambo kwei donc tokozala wana na sepelaki déjà présence ya fondation to kaniselaki présence JP Masamba zalaki déjà abwaki oui abwaki image natalango na groupe nga bisava ba programme surtout tokozango parce que ba nyonso ba koma mbala moko te dumsa ko ya lobby ndeme ndenge zala kaka donc président Masumu soka zalaki aza président artiste na NTPC c'est normal ezala ngote na ndenge moko soki ndenge ni te donc na minute yo ko batebele ba yeli na ve Muyombe gauche ba yoka na romate pour na mamka ya ba poste wana mais Alexis bonne foi aye moni simplicité mais na matanga soki yo mo Alexis motema mabe yo kam to yeba po muto yo rochela kanda zane so invité ezala ngone logo te yo kangela bembe kanda te ezala ngone logo te le roi sera ngwe bandi boye bato ko mo kufa o mona pe loyibo ezayo Comme nous battons comme nous beaucoup fois et l'eau est est-ce que vous l'obé l'eau monte. Liwa ba souhaiter monter. Il y en a betel l'eau monte très important. Net au stand to zaboye. Mutuna mutana na famille na ye, mutuna mutana na etamboli na ye, mutuna mutana na sika na vandaka et dépendre na yo. Liwa za partout. Les arrêtés gauche droite non. Wana famille na yo. Bon soyo mo tambola mabe. Na moni bangisi wa. Te oh, biso nyonso to utaki mabele to kozonga mabele. Mais soki liwa za provoquer pas ya mutu. Bon, mutu wana ya za internement. Yé pas kotaka mabeli. Ngana za famille ya Gima rote. Les autres zaki na bien abeli atiki biso. Les restes to yebité. Est-ce que maladie, est-ce que les kamso zaki les kamso to yebité. Soki famille ba yebi, to ba collègue to yebité. To yemo to yebité. Soki zaka makambo ndenge liwa eyaka. Nzambe azwa lokumu que son âme repose en paix. Parce que to utaki mabele to kozonga mabele. On comprend? Robert Casquito azana. Ngana za responsable na za parent. Nazana na tamulai nzambe azana banyongo na ngai belé nzambe ana banyongo na ngai belé oya lakakinga wasala pananga nano asali yango te na tambola na kobanga nzambe akuna matata akuna problème ona siki kaba nyafanya matata manyanga bana ukamate bana ufunge ni nani bazaba nani bana sema nini mimi nasema ka pole pole tuko hapa tuseme lobi ozaki Robert Casquito lelo comme mon major wana. Est-ce que rôle ni di bosso yo sala au joueur major yo mo mona pena ki noté rôle na ne sala ki kanganga lelo major Robert Casquito na nzonzi asaki na bosso rôle mo zaki policier tana bandiki mbila apesaki na mpenza makambo te mais na zaki na ba sujet mo na zaki nango ai trop comique on comprend ai trop comique comédie quoi alors tant on a ovanda na batu na ngana o imiter bango take un artiste azoluka créativité na art na ye na ko imiter mibale a imita Major Kazadi wa Kazadi que je salue en passant na kankokolo na imita ye na ko imiter susu Major Alphonse Longanzo ya demi que son âme repose en paix wana ndeko na mpangi nanga na lelaka toujours na sangisa Major Kazadi na Major Alphonse Longanzo na pesa ngona art premier film na beti tenir phare DC il y a rôle il y a Major na Chic Choc Loyenge ezaki histoire ya Papi Fula Amour Clarisse agi moi sinanga petit Nata et azana français Nata Bukaka mal à l'aise je salue en passant Nata Bukaka moi na batu ya
il y a Debs Trocadéro, il y a Chantal Trocadéro na Londres, restaurant Munene Trocadéro na Londres. Bangonde balaki na masolo, il y a idéologie ya film na succès mon système. Succès mon système Kasongo. Azwaki wera succès mon système Kasongo. Yepe na mta azwaki wera na film wana. Camarade ya Diezola Mangai. Diezola Mangai. Leader à des communes. Diezola Mangai. Donc film pesa makambo wana. Après na ngona yako vandi sa pena idéologie à rôle. Créativité continue swahili banini. Parce que dans chaque effort ceux qui filment ça préparé, n'a pas préparé swahili na pour na filmer balan. Ils ont la correcte. Mais ce que tu as filmé, tu as presque moi, on appelle limite à Swahili. Na kokota moi tonalité à est, na côté un peu de Swahili. Mais ça comprend et pesi makam. Yango moni lelo, ba tu ba sepela na rôle à soda. Mon colonel, mon général, mon major, mon lieutenant, akuna matata, akuna problème rôle les vanda. Si on a là ti tenir senti que non correct. Banana seti likolo tenir atanga jamais. Na beti faut na beti pena la police olandi correct. Parce que ngana za mon lobeli ya armée. Message na roloba yango soda za mutabwanya mutamayele soda za mandiate ozo comprendre ba soda ba gradué ba licencié baza to sa musala ndenge sengeli ngaza muta message au chef de l'état lobinga na tiango to ta ko sala eloko mona ba vie de loin couvre-feu message à chef de l'état to tia yango na TV couvre-feu to sala yango couvre-feu to sala mama na gaga dega couvre-feu so continue ba YouTube otali couvre-feu na trafic de fiance toujours na vie de loin maman na gag ya kanga masolo et puis to respecter pena air à soir ya couvre-feu na ba mafiokele ba mukwata vie de loin na petit moronani petit na mwasi onani tout ça la maman na masolo to beti trafic de fiance yango za na makambo to beta subilo musu faux prophète balianza mafiokele yango na minute eza faux prophète na YouTube eza na makambo. On se comprend. Donc, grâce à ta idéologie, on a créé l'euro, on a toujours impliqué pour yo kaka. Te Robert Casquito, côté loco, Betango Boy, net tournage mogo, présent, vient nanga, chef nanga, Apo Firenze, les parfums de bonne odeur, à côté nga souma imogo, babite roba, côté nga yo, po eza mai na yo, dio na yo, na bete yango pesa makam. Nati. Hein? Elo ni apesa. Te, eza mamai, eza mamai. Eza mamai eza na kata Swahili na côté si yango pesi makam. Kada njibo Holanda yo. On se comprend yango. Obike pasteur de la foi atalabi Robert Casquito ozayi yo moko na idéologie. Baleki na sima il faut basa nini balanda yo. Bellevue TV alobi nanga na ebité quoi. Soki na ba Bellevue TV wana ko mona ba film. Mona bina tenir vanda masolo. Nga beta ka côté te. Nga da vrai soda. Na beta ka nord. Nga ba yo kanga tena sa soda menace. Ayoko kanga na tina. Kende koyeba pourquoi ba kangi yo. Soko za na raison ba ko libérer yo. Soko menacer soda ba okanga yo. On se comprend nango parce que ata soda likambo ezali yango ba kangi yo ba interpeller yo. Donc nga nazana pona ko pesa makambo esengeli ko loba na ndenga notre. Nazana te pona loba soda moyibi, soda magui apana. Et le chef de l'état akuna matata akuna problème état de droit, tout quoi partout. To sala ka musala. On sait que quand on a fait une erreur, on a kamate, on a fongé. Kena ko sana boloko kuna. Ça ela biso na boloko. On se comprend. Donc makambo, biso to pesa ka makambo. Po masoleza la bien, po biso to edika mas. Masolo na biso yango pesa ka message. Ba to ba comprendre. Biso za artiste mote bo sala biloko mo ba moneka leki na TV paté. Biloko salité ko le gâté. Il faut mutuer ça la idéologie vanda. Ba bona oloba et pesa makambo. Vous comprenez? Makambo na zolo be pesa makambo. Gaza vrai soda. Na imitera pena ba soda pour na mettre en na misala. Donc voilà quoi. Et ça le Rwanda ti général nanga mombela lobité, il faut na soutenir yo pour ta soda na biso. Pena ko kota na kati ya mozindo ya masolo pour na ko pesa bilenge. Merci mon vieux général Mombele. Place aux Olivier, nongo lobaki kaka. Directeur Dani na Sekas Bambote Bele. Kanko Kolo Makambo, Major Kazadi wa Kazadi. Robert Casquito a préféré au Kenabiso déjà na Rosili ça pour batebele ba Holanda biso ba na posa ba numéro na yo ba na posa ba yeba nini yo zo kanisa mais na préféré au pesa message wana na bambote na yo na ndengo jiwaka pour que to clôturer. Bon moni biso to sala masolo na biso na bazokisa na ba shogun chef d'état major tonton Los
Rifi Fongo, Natabuka mal à l'aise. Comme un groupe, ça beau à vida. Beau à vida. Dans ma cambu, yango tangi ma cambu, na ba film na YouTube na na TV zo pesa ma cambu. Donc, ya ko sambezate numéro nangezali plus 243 39 52 17 09 plus 243 39 52 17 09. Deuxième numéro nangezali plus 243 89 61 666 97 plus 243 89 61 666 97. Waneza ya Major Robert Kaskito, hakuna matata, hakuna problème. Na pesi mbote na ngai na grand prêtre Koko Madimba Madera. Koko Madimba Madera ya yo yango wana yo yebi o mutu na yo. Pourquoi pas na yo ngai ndeko Cécile Bilonda na Canada. Cécile Bilonda. Pourquoi pas na Mireille Kaba, maman pasteur Alberto Kalama Poalou ndenge zalaka kaka. Nana Kayeye NK bamote na ngwana ndenge zala kaka etiki mbukusu les jeunes producteurs etiki mbukusu bamote na ngwana pourquoi pas na Gauthier Mascotte bamote na ngwana bien merci Mbokani ya Marlène Tessa bamote belé ya ngwana ya kosambe zate Charlie Mantsakala mon ami personnel bongo Ali Mavangadio na Canada Ali artiste amnen évangéliste Ali Mavangadio ndenge mona Ali Sala mote na Jani Fay Chache Jani Fay ba mote na ngwana apo Firenze les parfums de bonne odeur Charlie Nongi vie de lui ba mote ngwana belé succès mon CCM Kasongo Diezola okonza des communes petit nanga propre Trésor Congo ami ya Patrick Ilandu Papi Landu bambote ngwana ifanto na ngai moko Jojo Tekasala Georgina bambote belé na présence ça Fiston Mafinga Ladie Sobenzongo Lisboy Fondation weza Major Robert Kaskito Masasa Ndezodre ba inosaba kufa baza banani di zeloko te ba okota boloko merci banasema nini unasema nini huko unasema nini weye pole pole kwa femme manyanga bana ukamate no funge pika weye merci mbote na grand prêtre ngadia ce moto mo prêtre mekabul babul à part dans sa la pente il va timbela ba mbwengi va petit na ye pourquoi pas na directeur Papi Musui ndenge zalaka kaka yo yebi général Gradakum mbote ngwana Fali Poupa du Cap la merveille Fali Poupa mutalito ya musique Fali Poupa diable baza banani di musale za musala mwana mbala lobakate musale belé Fali Poupa du Cap la merveille merci beaucoup Gino Liaki ouais Dea Gino Liaki yo yebi muninga José Likalako Chukatoko Gino Liaki pourquoi pas la directeur il est le Cambodge ministre il est le Cambodge ministre ba mote belé na pesi mbote na Ken Piana ya yo yango wana po ya yo pene ratakate kwa Ken Piana solo la minene te kwa zala yo Ken Piana nengo solo la kaka yo makambu nana boboya yo Ken Piana yo solo la bien zala yo bino bana idéologie zakle wana vena bisa gitambo oza gitambo hakuna matata hakuna problème mon vieux propre Shigaro moninga JP Lubang Shiga moninga JP Lubang Costa Rica pourquoi pas na Dudu Kibinda go lâcher Sele Kibinda go lâcher ndenge zalaka kaka merci Major Robert Sadam Ngunza yangwana grand frère propre Baron Kisolokele ayo yango wana donc ya osambeza te quoi mabanga ezebele batebele basena biso ngape na kobida na suka na opesa mbote na ba nyonso basena remission nanga ekende toujours liboso prince yawe le mystère Versace na Boston na pesi mbote na bosanité Desh Derrick Amandi moté ma sœur na biso Marie Claire Yanganda na Londres Barzil Kitoko na Londres na pesi mbote Angèle Moswali Makizembe na Londres na pesi mbote Coco Arafat na pesi mbote ya nanga memanga na bosanité mama na ngai ya mema pe ngai mama Beya Makizembe sœur nanga moko ya kati pena na bosanité ko pesa mbote na Landry Ndombe na Israël
na bosani te Gelor Mutele fondation na pesi mbote Gelor Mutele fondation Yolande Olela na Israël na pesi mbote sika uzali Elipunga na Belgique na pesi mbote Sephora Godver punga na Belgique na Bruxelles na pesi bino mbote ebele bino batu bosse na émission na biso émission ekende toujours liboso Youssouf Pourada na Afrique du Sud maître Ridi Chungu na Afrique du Sud na pesi mbote na bosanité Youssouf bino nyonso Youssouf Pourada prêtre Youssouf Pourada na Afrique du Sud muninga ya Blaise Kalati Youssouf Pourada muninga ya Blaise Kalati fondation Blaise Kalati na sud ba mote yango wana Gigia Rabiola na Angola na pesi mbote isiko zali ndenge zala kaka JP Masamba tokobi na suka émission fondation quoi ndenge zala émission na bino yango yo tozela numéro mususu to embela bino Robert Kaskito mo major boki ndenga panzi marambo alobi esengela ga loba ba vérité bimi a beti master sans désordre o akozwa masasi na ye azwa rendez-vous dans l'hôpital Robert Kaskito merci pour l'invitation merci artiste check merci quoi. Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a fait ça. Fali yango. Mbato elaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? Gideline Mokonzi. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.